Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Kaka na cadre ya mobilisation pour bazo katabi sur internet skalaté. Je profite pour mobiliser mes amis quinois et tous les Congolais qui auront l'occasion de me suivre à travers cette vidéo. Ma solo ezali moi mingi tozo solo la lelo et la tension qu'il y a aujourd'hui à Kinshasa. Bandeko nangai lelo nauti binza ozone, je nauti omona grand-père nangai pour nakendaki pour apambolanga à bénir ngai pour la journée ya lobby pour bino moko boyebi lobby eza journée moko déterminante pour le peuple congolais. Nga moko pe nazoya awa na nzela dans on a senti bana quartier na biso penza bazo vibrer na rythme ya lobby. Mais eloko esalinga pasi bandeko nanga et Jean Clément aussi dit ingeta. Bandeko nangai, ce qui s'est passé aujourd'hui au ngai na remarqué lelo na Kinshasa et salinga pasi na yenzela ya wileri na kuti banganda loko eloko ezate. Même grande sœur nanga kutu akipara na e politique te. Ayebisinga bi Patricia pona nini Kinshasa oyo bakino baza boye. Bayebi ke lobby eza journée moko oyo tension eza makasi me bazo sa loko eloko ezate. Et bon aki lelo neti ba journal lelo boye tokuta babare kangami ndeleza ya kokauka mais marambo esalemi lelo marambo damoni lelo na kin awa on dirait que eloko ezate on dirait lobi tobima na balabala te. Mes frères et sœurs quinois, vous me faites mal, vous me faites mal. Tant ouye mo pe kabila zo mona bwa bitala taba quinois ngo taba kongolango o nga fona kende. Oh, je dois partir, mais t'as là bas Congolais on va désintéressé. Mes frères congolais, mes frères quinois, mes sœurs quinoises, je vous le dis avec tout mon cœur. La situation qui traverse notre pays mérite notre attention, mérite toute notre énergie. Nous devons nous activer pour sauver les pays. L'histoire, Thomas Ambozo le Kanamboka Oyo, ezaka makambo ba politicien te, ezaka makambo ba biso ba activiste te. Nous devons rassembler nos forces. Soyons plus nombreux, mes frères et sœurs quinois, pour que tout l'ongwana boumbu oyo. Mbokeza n'a pas si nous souffrons. Je me demande où vous trouvez cet argent pour gaspiller dans des bars, dans des terrasses, avec la bière. Ça fait très mal, mes frères et sœurs quinois. Je suis sûre et certaine que vous aurez l'occasion de suivre cette vidéo. Mes frères et sœurs, Nini, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? On ne vous interdit pas de prendre la bière. Même dans des périodes telles que celle-ci. La période cruciale de l'histoire de notre pays, Bandeko Nangai. Vous avez vraiment le temps de prendre la bière. Ezalaka nini. Topekisi muto mela masanga. Temeza nini Bandeko Nanga bakinois. Yangwana tika mutuloko akimbuta wana lobake. Nous aimons la bière. Nous aimons la musique. Nous aimons le football. Bandeko Nangai. Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Qu'est-ce qui ne va pas, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qui ne va pas? Je vous appelle à la prise de conscience. La marche de demain, ezaka yaba catholique, c'est pour tout Congolais. Mes frères et sœurs, je vous appelle à la conscience. Dans la vie, il n'y a pas que la bière. Dans la vie, il n'y a pas que le sexe. Dans la vie, il n'y a pas que la musique, le football. Il y a un temps pour tout. En ces moments ici, Ezo Senga, mobilisation na biso nyonso. Nous devons considérer le Congo comme notre mère qui est malade, notre mère qui est attaquée. Qui est cet enfant qui accepterait de voir sa maman être battue? Qui est ce Congolais-là, mes frères et sœurs? Qui est cet enfant qui accepterait ça? Il est temps que nous rejoignions le camp du peuple. Le peuple souffre. Vous qui prenez de la bière, ok, ce n'est pas interdit, vous le faites avec votre argent. Mais, est-ce que vous pensez à ces 400 000 enfants
Kassaïens qui vont mourir cette année s'ils ne mangent pas. Est-ce que vous pensez à ça, mes frères et sœurs quinois? Notre nombre, c'est notre force. Notre nombre, c'est notre force. Imaginez que nous sommes 1 million de Quinois, de jeunes Quinois. Parce que ceux qui ont réussi la révolution au Burkina Faso, la majorité est jeunes. 1 million de Quinois dans la rue. Vous pensez que Kabila va résister? Vous pensez que cette armée, cette police-là va résister? Il est temps. Il y a un temps pour tout. Ma plus grande désolation, c'est que ndeti maambuku teza nango na mboka te. Bozo mela masanga. Qui chasse tondi babar. Qui chasse tondi ba terrasse. Distraction. Tobi mana distraction. Tobi mana ba quinoa et tobi mana distraction. Même si tu as peur de la mort na lobarango c'est une fatalité. Vouloir ou pas, tu vas mourir. Et ceux qui sont morts dans l'inondation, est-ce que Bakenda qui marche? Est-ce que ce sont des combattants? Non, balaya qui ne bon pe na pongi bazu masa sikute zui bangote mais banda ko s'écrouler ba koufi. Mes chers Quinois, mes frères et sœurs, sortons dans la distraction et sortons dans la distraction. Pour ceux qui le lombo kao ezamabe atama sanga wana okomelango te. Soki lolo mobulu eza na mboko ata masanga ano komelango te viva wana tokokendango tiwa pimbo kezo kufa. Pourquoi tozana bon moto te biso ba Quinois na ko bengango kozanga bon moto? Nous manquons d'humanisme mes frères et sœurs Quinois. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Il y a un temps pour tout. Est-ce que ça vous plaît vraiment que quelqu'un comme Kimbuta prend le temps de dire que ba Quinois balingana bango masanga, balingana bango football, balingana bango musique? Mbokezo Koufa. Il est temps que nous retrouvions notre dignité. Bande kona ba Quinois bolanda ngai no yebisa bino. Bolanda ngai boyoka ngai ndeko na bino leki na bino mwana bino. Tobi mana distraction e mboke kufa to telema. Mwana ninyo akolinga mama na eba beta yeba okse mama na esoni mikolo nyonso. Ataza makasi te akoluka te loko moko pour défendre mama na ye. Il est temps tobi mana distraction et ba Quinois bande ona ba Quinois sortons dans la distraction. Tombe la masanga ngoti wapi masange si la raté le soto libérer mboka na biso on aura le temps de prendre la bière, de faire vivre ndenge to lingi to sala yango. Nini nana loka biso likambo ezaka ya ba politicien te. OK, vous pouvez dire comme vous le dites bonde wanda kolobango à l'époque wana. Vous pouvez dire comme vous bandez kolobango à l'époque wana que c'était des politiciens. Ezaki likambo ba politiciens avant. Mais le long na basango ba na intérêt ni parce qu'à l'époque bokoka kolobake ba politicien ba luka ba intérêt na bango basango ils ont quel intérêt pour na mboko ba vivra bien ba kenda ba poto baza bien ezali kamwa mboka sortons dans la distraction mes frères et sœurs Quinois. Likambo etali congolais nyonso likambo etali congolais nyonso. Batu ba okufa na Kasai, lelo so régime à Kabila Kei, toko rétablir la paix. Nous allons retrouver la paix. Mes frères et sœurs Quinois. Bon, est-ce que bon on a bien banzela nyonso baby? Aujourd'hui ma mère a outi Zikida. Elle me dit Gloria, mon kishase baby. Mboka oye kufi banzela kutu ya rotamboleza te, ça vous fait plaisir. Bino batu ba Quinois bo na mituka. Est-ce que ça la bino plaisir bo tambo na nzela bo baby sa mituka na bino mabulu wana? Il est temps. Tola muka to bundela mboka na biso. Mwana moko ta kolinga mama na ye, ba beta ye, ba finga ye, ba yokisa esoni. Considérons le Congo comme notre maman comme notre mère qui est humiliée. Un enfant incapable qu'il est. Azakutu na force te emsu na nzala me ba beta maman na ye, il prendra courage. Aroluka ba moyen tout pour défendre maman na ye. Pourquoi pas nous les Quinois? Cette histoire n'est pas seulement une histoire de politiciens.
n'est pas seulement une histoire des abbés, des prêtres et des évêques. C'est une histoire de tout le peuple. Que tu vives mieux, que tu souffres, ça nous concerne tous. Quel pays, quelle nation nous allons léguer à nos enfants? Il y a un ami qui m'a toujours dit, Gloria, la situation que tu vis aujourd'hui, bonne ou mauvaise, ce n'est pas celle que tu vivras dans 10 ans, dans 20 ans. Les loyaux qui n'ont qu'on vivre bien mais peut-être lobby après liwana yo bana no bako souffrir parce que mbokeza mabe. Mais si aujourd'hui malgré tu vis les luxes tout ça obitenga pe na telemina bundela mboka na ngai, tu vas laisser un meilleur avenir à tes enfants. Il est temps, les Quinois, sortons dans ces bars, sortons dans ces terrasses-là. Rejoignons le camp du peuple. Mboka ndenge nini yango obwe lobi batu bazo annoncer grande manifestation anti-Kabila mais batu bazo mela masangande balingi comme si de rien n'était. Bande konangai eza nini? Na bondeli bino na mutema nanga lobi tozale bele libanda. Deuxième problème. Ba église de réveil na zongi lisusu ba église de réveil. Lobby église imoko te sala. Soki bo kende marche te bo fonda na banda ku bino bato ba église de réveil. So bo boyo ke to lingi te po la fois passée ba ça c'est zo beta église de réveil ezo ningisa lokito na ba louange na bango lokuta wana. Na ba louange na bango mbwala la masasi ezo beta mbuma masango ezo lela. Mais bango bazo yemba. Soki bine boko marché te bo fanda na bandaku to lingi to ke église de réveil moko te salaki soki boko sambela lelo loko abino makambo to sa eza pona ba intérêt na biso eza pona peuple nyonso te bino boza ba congolais te bino ba pasteur à l'église de réveil na église na bino vous n'êtes pas des congolais. Ce que nous faisons ça ne vous concerne pas. Restez chez vous à la maison. Nous ne voulons voir aucune église de réveil ouvrir des mains. Église de réveil mon côté ça la lobby ceux qui vont ressembler la bosambela lelo bosa ba ve na bino na tongo bozongi na ndaku na bino lobby population congolaise ba okena ba paroisse ba ressembler après prière ba okene marche tolobi ango déjà église de réveil je vois que le pasteur Barou tu m'as répondu awangani ba propos nae. Je n'en disconviens pas. Je profite de l'occasion pour rappeler au pasteur Barouti, abenga ba fidèle na eba kota ba sanga na biso, poto retrouver liberté na biso. Le pays est en danger, monsieur, papa pasteur, papa nanga Barouti Kasongo. Il est temps que vous dites à vos fidèles, l'obitoire qu'au marché, ce n'est pas tard. Il est encore 18 h, vous pouvez faire une déclaration. Mukuna. Kankenza, il est temps. Boutuna ne tani dans le comité, bon quand ça fait ma déclaration, bon ben ba fidèle na bino, ba ya to marcher ensemble pour tout ça la monde pour Namboka. Nous le faisons pour le pays. C'est pas pour l'intérêt d'un politicien. Parce qu'aujourd'hui si Kabila pas, les choses vont s'arranger petit à petit. Église de réveil, ba binza minza motora na coin, ba li gablo to na ba coin wana. Bien de voiture makiele ceux qui marchent ezali ba obeta masasi mais bino bozo sambela. Donc ceux qui vont sambela bo sambela lelo bo sali vie na bino lobi na tongo to nito ke église de réveil moko tezo sambela. To lobi ango déjà. Bon, message musu na laki nango, je viens de l'ozone. Nebi bino bouclage ezo sale mawana. Vous traumatisez qui? C'est pour s'aimer quoi? La panique, la peur. Mais les Congolais n'ont pas peur. Les Congolais ont fait preuve le 31 décembre. Malgré les dispositifs militaires, les Congolais ont marché. Les Congolais ont bravé la peur. C'est quoi? Spectacle bossa ba les apouani. C'est pour que to banga. Nzambe nangai. Aucune armée n'est plus puissante qu'un peuple déterminé. Boti kano d'intimidation bosse la biso wana. Toza na guerre te. Siko bolingi bo confronter
peuple congolais, na la police, tona moura, tona na FARDC, na ina comprendre ngo. Ba démonstration so bo sala, pourquoi bo sala ngo na bénité. On tue les gens, il y a ADF, il y a des forces négatives. Oh, les akuna na este. Ba démonstration bo la biso wana. Arsenal militaire wana bozo exposer les biso. Biso peuple to ni na mandoki, toza ni na ba arme blanche, toza ka na ba droit na biso na ba bible na biso na mandala na biso. Siko nyoso na bosa po anini. Bandeko na nga ba policier ba papa na nga na biki papa na nga baze belé na la police. Ba yana nga baze belé na moura. Na yebi bozana bandeko na nga ba congolais bozawana. Boka biso mawate. Boka biso mawa. Tozo souffrir. Bino bokanise pena so mboko ezaki bien to linga to organiser ba marche wana. Bino bokanise paso Kabila a respecter la constitution. Tout ça elinga kezala. Tout ça benemi na binote. Nous ne sommes pas des forces négatives. Nous sommes le peuple. Toza badleki na bino, bana na bino, ba maman na bino, ba noko, ba koko na bino ne ba marché. Général Kasongo. Okoyo kabandeko no ba congolais mawate ba onyoko ma. Soki bazo marché c'est parce qu'ils souffrent. Papa nanga Kasongo, to sala yo nini. Papa Kasongo, Général Kasongo. Papa nanga na yebi ki olanda ngai. Bo kabiso mawate, to senge bino bo kabiso mawa. Pwani bobo mabiso tong to bimaka to sala kabino nini. Papa nanga Kasongo. Mais pour cette fois-ci, tika population a manifesté. Pas si eleki, papa nanga Kasongo yo kabiso mawa. To bunda pe pona ba policier wana ba yana nga ba policier ba noko nanga ba policier ba grand frère nanga ba policier. Eza po bino pe bobo nga bozo na salaire à combien? O boko mela biso. Moutomonye pena aza menu. Il ne présente aucun danger mozuma sa sobetier. Quand aucun penanda kola li pe pongo li fufo moni pe ba no pe si bango bonjour. Non. Non, botika biso to marché. Botika biso to marché. To sala ngonde pona pasi, pona bolingwa mboka ba pasi eleki. On le fait parce qu'on souffre. Parce qu'on souffre. Bon kabiso mawate. Bon kabiso mawa. Mais, une chose est sûre. Nzambe, amokondi. Les lots loba, tout rokyo loba. On peut tout planifier. Mais c'est Dieu qui a les derniers mots. C'est Dieu ici qui ne somnole ni ne dort. Il voit les souffrances de son peuple. Un jour, il va agir. Nzamba azo batin. Asala nangonga na e na tango na e. Omona ba souffrance bisoto omona oyo. La souffrance des Kinois. Ba maman ba ofana na mai wana parce qu'ils n'ont pas là où habiter. Dieu voit. Dieu voit tout ça. Ces enfants, ces 400 enfants qui vont mourir de famine. Bande qu'on a biso bazo persécuter bango ba kimi guerre na Kasai mais ba persécuter bango na Angola ba ke comme ba réfugiés mais ba persécuter bango. C'est Dieu ici voit tout ça. Na lo ba on a pasi na nga na motema, na lo ba on a kanda na nga na motema. 400 000 pas 400 mais 400 000 enfants congolais. Baroku Fananzala, il faut 1 milliard de dollars pour venir en aide ces enfants. Vous pensez que Dieu a passé à Congolais wana boy? Dieu ici va agir. Il va agir. Nzambo kamoko to sambila ya likolo. Wakela likolo na se bambisi na ma ezochola wakela moto. Wazara na liloba suka pona vie à moto. Il voit toutes nos souffrances. Pasi na biso nzamba omona. Il ne va pas nous laisser comme ça. Il nous viendra en aide. Nalobango tous les jours nalobi. Un jour dans ces pays, il y aura le réveil du géant. Les géants vont se lever. Les géants
va se relever. Bokoko loba, bobimisa ba arsenal militaire, ba dispositif militaire na bino contre une population non armée, contre une population pacifique que nous sommes. Mais, sachez-le, makila ya bato bobo manga na lobango toujours. Et que n'a pas mbate. Moutou soko zo obeti elisa sabi, ah, na kufi po na mboka nanga. Boye bake ba cri wana, de douleur wana ya dernière minute, et que n'a koma tipa nzambe. Makila na bango et que n'a pas mbate. Moi je connais des familles ba kufi sa batu na marche. Mais ma lobo ba saka ba cérémonie ba sala pona kaka muto abetara lisasi. On connaît la suite. Naebi. Moi je connais un marabout qui a été tué lors d'une marche. Soda wana soso akoma kolele na kati ya libumu. Nga naebi histoire wana. Soso akoma kolela soda na kati ya libumu. Ti elo soda na landa muto wana sama bele. Boye ba ke makila bato bobo makawana ekenda apambate. Merci. C'est tout le message que j'avais. Lobi biso na sotozana ba paroisse, ba église de réveil bomeka ko fungola ba église na bino te bokanga yango, soki bobika bokobenga ba fidèle na bino ba marchete. Po bwana molimo distraction, bwana molimo ambrima. Ba ça c'est zo beta mbumezo lela lisango ezo toka. Bino bozo tia makelele, moi ta muto ebesika lisango ezo utela, kwa kima ezate. Alors les églises de réveil botika la bozala le ka ya makambo yo. Loko bino boza ba congolais te.